là là, oh là là, oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misu na bino témoin. Tala biloko ya kitoko. Ba chemise ya bien makasi pona ba papa. Mama na ngai. Tala biloko ya kitoko. Ba mama boza wapi. Ba teni ya malunga ya valeur. Na ba sœur oyo balula molato. Ba tantine ya kilo. Ba sœur ya poa. Tala bilamba ndenge ezokolengalenga. Bandeko bobenga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso. Asungi biso makasi. Tala ba robe ya mariage ya valeur. Mama biloko ya kitoko. Ba soirée ya kilo. Abenwe. Bakombazia mikwelu idie. Bandeko tobinga Charlie Lubulu d'Istanbul. Numéro na yangwane zoko s'afficher. Tala ba jean oyo tolingaka. Ba teni ya ba papa ya malunga ya valeur. Ba papa oyo balula molato. Ba papa oyo balula kitendi. Bobenga Charlie Lubulu d'Istanbul. Pour passer commande na yo, après quelques jours au komona biloko liboso à portanda. Numéro na yangwana bandeko bo hésiter te bobanga te. Partout bisika nyonso ozali dans le monde entier. Ndeko Charlie asungi biso. Ndeko Charlie abimisi sekele libanda. Tala biloko ya kitoko. Abenwe bima bimbote. Bandeko tobenga ye oyo Charlie Lubulu ye oyo. Bonjour, bonsoir. Nabisika nyonso oyo bolandaka ngai partout dans le monde entier. J'espère que bozali malamu. Nga nazali très bien na bolingo na yawe njambe ya lola bateli asungi ya facilité apesinga lisusu makasi na ya liboso na bino na ntina ya ba réalité ya mokili. Nazali kopesa merci mingi na bandeko nyonso oyo basabone lisusu bakami kati na chaîne oyo kati na ngai ndeko na bino leki na bino yalo la petite sœur ya bayaya na ye mungongo ya Irlande. Vraiment merci beaucoup. Yawe njamba azongisela bino ya mingi koleka. Na bandeko oyo bazali ko continuer ko soutenir ngai, ko pesa ba conseil, ba remarque, ko like, ko aimer, ko partager ba vidéo ya ngai ndeko na bino. Vraiment merci. Merci beaucoup. Vous allez toujours brancher vos alawana et vous allez ngai bien makasi. Bandeko na ye ba papa nanga ba mama nanga ba yaya nanga ba noko nanga ba papa kulutu nanga balandanga ngai yalo la yeyo na terrain. Bandeko tozoke ne ko découvrir ngai na bino lisolo na biso vraiment ezali passe ezali mawa mokilo etoni samina kama ndenge kaka na lubaka baye bisayo munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko tolanda. Eza na ndeko na biso moko ya mwasi ye vraiment azala ko sunga famille makasi. Azala ki penza ko aider ba ndenge balubaka ya pesa tala te. Azala ki pe ko pona te. O mwana mama kulutu, o mwana mama leki. Bango nyonso azako aider bango ndenge moko. Ko sunga ba relation, ba connaissance, ba to quartier. En tout cas zaki penza ndeko moko azaka na likabo penza ya kosunga. Ya kopesa ali komona mutu na pasite ali komona mutu na mawate vraiment sengeli asunga. Bandeko ndeko asunga kabongo nzoka nde mama oya bota ndeko na biso azana misu 4. Tango nazoloba misu 4 bandeko tozo comprendre elinko loba nini. Ndeko na biso asunga. Ndeko na biso mama solution. Ndeko na biso apesa kapesa linko mona mutu na mawate. Mama abota ye mama na ye biologique.
azaki na miso 4 kasi ndeko na biso ayebaki te. Eumelaki bongo bambule ebele na bizalene ya ede ya kosunga ya kopesaka. Nzoka nde mama na ye azali kosepela na ezaleli wana te. Mama na ye azako mona ngo mabe. Mama na ye ezali ko déranger ye. Mama na ye ezako matisake mafuta na mutema, ezako sunga ezako sala ka ye bien te. Na ndenge mwana na ye kosunga, kopesa, kokaba, kosunga na famille, kosalisa mutu nyonso, kopesa bwe. Mama na bango ezali ko déranger azako sepela na ngo te bandeko. Mokili makambo munoko ya ngai kasi lisolo na ngate bandeko tolanda. Mama lokole ezako déranger ka ye. Tango nyonso fwa yebisaka petite sœur ya ndeko na biso oyoyo. Mama zoyebisaka ke ya na bino bolamu kobomisa ye. Ya na bino aniko sunga mingi. Ya na bino akokufa noki likola bolamu. Azala ko zongela ngo mingi na ndako soki bavandi. Ponde kuna biso mwasi wa sunga wa pesa yesa bala komi pana ye. Mena ndako na bango petite sœur azala ki nanu kuno wa mibale la kite isika mama vandaka. Alors mama zako zongela malobo mingi. Ya na bino akokufa noki likola bolamu. Ya na bino bolamu kobongisa ye. Azako zongela mama malobo mingi bandeko mokili makambo. Eko pusa na mwa mikolo ndeko na biso ya sunga. Wa pesaka wa edaka bani kobela. Alors malade tungiseki mwa mingi. Lokola zaki na possibilité na ya salaki nyonso esengelaki pona traitement esimba kite ndeko na biso yeko mimaye tina liwa. Mokili makambo. Bandeko ndeko mwasa koti na se ya mabele. Ndeko mwasa wa sungaka. Ndeko mwasa wa pesaka. Ndeko mwasa zaki likunje ya famille. Malade yeko zoye ayeko kota na se ya mabele. Esali pas se déranger ki kolela kati na famille, na quartier, na ba relation zalaki nango, na famille. Bana mama leki, bana mama kulutu, ba lela ndeko na biso na ndenge moka kosakana te parce que azalaki kosunga bango mingi. Eko pusa na mwa mikolo kama ya ndeko na bango moko kuna na ndako kama nazaki pasteur ayeko rendre bango visite. Bino mo boye biso bo uti ko kufela mikolwana bakokina bango kunde bembe me mikolwana bo banoko yambaka batu bazwa ko rendre bino visite kotala bino mwa kolendisa masolo ndeka ezala parce que bozana pasi bozana choc donc tokendela bon makambo to yebi ndenge ezalela ezana ngo likamba sikate ezali likamba sikate bandeko baye ko rendre bango visite pa ya pasteur Songolo azali camarade ya mwana na bango kuna na ndako babandi ko solula pasteur azolendisa bango pasteur azoteya bango bolongola susi bolongola mawa ezanzela biso nyonso biso pe tokotika mokili oyo tokokende ndeko se akena ye etikali nde biso tomibongisa tomilengela parce que liwa elobaka te eyaka brusque bandeko toyebi kaka bamate ya liwa ndenge ezalaka tangu tokufelaka toyebi kaka bajara bamateyi bateyaka biso o bapasteur bakomiselaka biso pona ko lamusa biso, pona ko susumu na biso, pona ko lendisa biso. Alors ndeko mobali pe azala ko teya bango na cadre wana. Na ndenge bavanda ki wana bazalaki mama na bango, ndeko oyo ayaki na camarade na ya pasteur na petite sœur. Petite sœur ayeko lobanga ba yebisinga liwa ya yaya pardon e bimeli kaka kati na ndako na biso. Wana ndenge bavanda ki wana libanda bazo solola na se nzeta manga. Bazo solola na bango. Petite sœur alobi ba yebisinga ike liwa ya grande sœur e bimeli kati na ndako na biso. Pasteur azawana, grand frère azawana, maman azawana na yemoko petite sœur quoi 4 personnes. Oh, pasteur akomotala bango abi solo abi oui papa pasteur nga ba yebisinga peza bonke liwa ya grande sœur e bimeli kaka na kati na ndako na biso. Ndeko na bango mobala alobi oh, mena ndako na biso atovanda kaka mama ngai na yo grande sœur asa bala kota libala mais soki bakoloba ke ebime na kati ya ndako na biso sekeza nani po ngai deja bolongola ngai naza na kati ya makambo wana te petite sœur alobi oui yango na yoki me ngape grand frère longola nga naza na kati ya makambo wana te po so naza na kati ya makambo wana na ndenge bauto yebisanga kuna na komema lisusu lisolo wana awa te na ya koloba ke liwe uche wana ko koloba ngo te na obomba ngo seke soki na yebi likambo ngai pe na yebi likambo te mokili makambo munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko tolanda. Grand frère alobi yete, petite sœur alobi yete, bakomotala ka mama na pasteur. Pasteur bataza na promete za muta famille te. Baolanda ndenge petite sœur uti kolobela ke balobi ebimeli kana kati ya ndako.
pasteur alobi ah mais siko nazoyeba te yo ndeko lobi yo te grand frère pa lobi ye te mais siko seke eza nani est-ce que maman koko yeba likambo maman avandi su azotala bango kaka pasteur azoko renforcer matei azo renforcer conseil azo renforcer kolendisa abandi ko bimisa susu ba verset biblique mususu pona ko landela pena likambo parce que moni ke danger déjà ekoti na terrain maloba jeune de ko na biso moi ça uta ko bimisa ke ba lobi ke liwe utika na kati ndaku pasteur moni ko déjà suspect na miso ke bonzambe amoni ke yen ça ne va pas akomi penza ko mema matei na ndenge moko boisala ke emeka ko lembisa mitema na bango ayebi likambo akoka ko loba bandeko mokili makambo bandeko mokilo etondisa mina makambo ndenge na ndenge bayebisayo ekomeli bango wana ekomi lokola oya loba oya zongisa ndeko mwasa yeko bagisa lisusu alobi ke no yayanga eloko musu nazoyeba mama azako zongelaka mingi kolobaka ke yaya na bino bolamu ekobomisa ye yaya na bino alingi kokaba mingi yaya na bino kokabakaba ne wana ekomeme noki na liwa mama azongelaka maloba na mingi nde tozala kovanda awa ya solo oui pasaka mekisi kotuna mama ah mama koko yeba likambo mama ngana za pasteur toza na temps ya grâce soko yebi likambo meka koloba ngana kobondela na ya njambe alola na kosenga na ya njambe mokeli pote nyonso eleka malamu likambo apasi ekozala nango te bandeko mama bandi kolela zoyeba te asala nini aloba nini na kiti mutuna sa bandi kolela bandeko mama ekoloba vérité mama ekobimisa vérité alobi ke ngamo munaliaki ye oh basutuki bisika bazalaki wana na mwano ya mwasi na wa ya mobali na ye moko pasteur nzote sali bango malili basutuki pasteur alobi bovanda calme bozala agité te bozala calme toke na makambo malembe bandeko bakomo solola likambo neti batimo bazosolola makambo ko boye soki eza ndeni nzokani bazosolola makambo ko grave makambo ko sérieux batu bazalaki pemeni na kati ya lupangu ble bazoyeba te nini ezoleka na se ya nzeta manga lisolo ya pasteur na bamama wana makambo ya somo ebandi kobima na makambo ya mbindo pasteur alobi bozala calme bopanike te toluka tokende nango ntina suka mokili makambo bandeko mokili makambo pasteur alobi tokende nango na ndenge moko ya malembe bozala agité te lokola mama se apusanaki na age abifuna yeba ndenge nini akoki kozwela ye po abimisela biso vérité nyonso oyo ezali na motema na ye bandeko mama aza deja na 88 ans mama aza na 88 ans mama na biso aye koloba vérité ngamo munaliaki ye ngamo munaleye pasteur alobi oui mama problème eza te mais pourquoi oleye na raison nini na likambo nini alobi non raison na leli eza kaka moko parce que ngai ndinga sungaka bato ndinga pesaka ndinga kabelaka bato nga nasepelaka nango te namonaka ngo mabe esungaka nga te esala ngai pasi na motema evimbisaka nga motema ezangisaka ngai kimia lolenge koma kaka bato nyonso kaka ye kosungaka nasepelaka nango te bandeko mokili makambo mama apesi raison na ye pa ya pasteur raison ya leli mwana pasteur alobi mama meka kokanisa meka koraisonner raison mosusu eza te mama alobi raison mosusu eza te eloko kaka pendanga na leli ye yango wana parce que lokola nasi nakomi na 88 ans na monaki ke tikali moke na kufa na ngai alors nalingaki te na tika ye na mokili a continue kosungaka kokabaka kopesaka ndenge akapesaki bongo yango na preferaki yakende liboso ponga kala te nazokufa na ngai yakende liboso comme ça ngape ntango nazolanda koto oyo bato oyo basuka bazali lisusu na moto akosunga bango bazali lisusu na moto akopesa bango mutungiso na ndenge baza kotungisaka ndenge baza kolandelaka ye mama solution ye mama bikaba ezala lisusu te bandeko esali pasi pasteur aye jise bandeko ne baye jise baotala mama na bango lokola filme lokola ndoto oh mama oyo ndoto to ozokanisa bana bazo comprendre te baloba nini basala nini mama na âge ya 88 ans ye moko alie yaya
raisoni na leli yaya po yaya kabaka mingi po yaya sungaka bato po yaya pesaka po yaya résoudaka ba problème a bato lokola ye akokisi 88 ans kala te azokufa na ye a préféré yaya nanu akende comme ça ye tango azolanda koto na sima bato bakotikala batikala kosuka mutungiso wana kokabaka beza ya lisusu te kopesa pesa ndenge azalaka wana eza ya lisusu te bandeko esali pasi esali mawa na mokili toyebi te tokovivre lisusu ndenge nini mama na ye moko biologique bolamu mwana salaka kosunga o mwana sungaka ederanjaka ye esalaka ye pasi esali pasi na mokili bandeko esali pasi ndeko alobi yalola beta lisolo na biso bandeko mbonge ekweli biso kati na libota tozoyeba te tosala na mama nini mama aza deja na age ya 88 ans asa komi mama mokolo prison nini tokende kotia ye nini yango esengeli biso tosala ye na likambo ya sali biso ya kolia yaya tolela yaya lokola tokufa nzoka nde mama ye moko aliaki ye pona nini po yaya sungaka yaya kabaka lokola ya mimoni kala ta zokufa na ye malamu yaya kende liboso po biso tokotikala na sima totikala konyokama tozanga moto totikala kosunga biso po ye bolamu yaya eza ko déranger ka ye bandeko eza pasi ezali pasi bandeko babolamu musu tosalaka yo sali bolamu zokansaki ezosunga kote musezo betsa mabako kote musezo pesa kanda kote musezo vimbisa batu mitema mokili makambo bandeko tobondelaka mingi ata tango tozosala malamu ata tango tozotindaka ata tango tozopesaka bayeba yo likunzi ya famille noko ya famille tata mwasi ya famille mama leki ya famille yo mto telemaka yo mto lobaka yo mto pesaka yo mto kataka makambo yo nde bengaka tala ndenge ndeko na biso ya mwasi ya kolokota liwa pona nini pona bolamu ya salaka pona kosunga oya sunga pona kopesa oya pesaka nzoka ni mama na ye ezali ko déranger oyo kuta ezali mama biologique ekokipe kozala na ba relation tozalaka na wana mokili na ba connaissance na kati na libota pe ekokipe ko ya lisusu likambo aboyi osalaka bolamu sunga kopesaka bandeko musu pe basepelaka te babetaka mabako pona nini kaka ye pona nini ezala kaka ye pourquoi boye bandeko tozwa mayele parce que likambo esali vraiment passe ndenge nini bolamu ekene komema mutu na liwa bolamu ememi mutu na liwa bolamu musu tosalaka bandeko osali bolamu elukeli yo problème osungi kote mususu evimbisi mitema opesi kote mususu ekomi pona nini kaka ye tobondelaka mingi bandeko tobondelaka mingi pamba te mokili tondisami na makambo ndenge na ndenge yo moko mutu ezosala bolamu yango me kote mususu ezosunga te kote mususu ezobota ba problème ezali vraiment pasi nalobi teke tolemba kosunga tolemba kokipe ba famille tolemba kosala ndenge tosalaka tolanda ndenge lisolo na biso ekeili to continue na biso kosunga me mingi totia yawe nzambe liboso na losambo tango zosunga bondela tango zopesa chana mabondeli yawa sunga abatela oyo zosala ozulango litomba mususu pe tango zosunga pe komi lakisa na oteke ngamu na sungi ngamu na pesi ngamu na sali yango batama na yo parce que mutema ya ndeko songolo ya mama songolo ya papa songolo aza pembeni na yo na ndenge yo zoko mibimisake ngamu na sali yango boy oyebi yango te ndeko soki kutu mama na ye moko biologique ayoki likuni na bolamu esalaka mwana oya boti amemi 9 mwana libuma koli abalisi nanda kwa libala parvenir kolia ye ebongo mutu mususu babolamu mususu to bombaka na biso yango eza nango mabete ko revese na oteke yo mutu sali yango pona ko éviter ba problème parce que mokile toni sami na makambo ndenge na ndenge bandeko bayebisa yo ba papa nanga ba mama nanga ba yaya nanga ba noko nanga ba mama leki ba mama kulutu batata mwasi nanga bolandaka ngai to landi ndenge lisolo na biso euti kokulekela na lobi teke ba mama neso na se na tango baza mabe ba mama ya malamu bazali oyo peke mwana na azosala malamu mama azosepela mwana na azokaba azosunga mama azosepela azoyoka mutema mabete bazali ba mama mususu kutu ba moko batindaka yaya sunga ye yaya salisa yeko
yaya pesa ye aya kanisela nani mama leki na bino boy bazali me mama na biso ya lisolo na biso ndenge uti kokendele yende azavu mama moko boy asungite asali pasi asali mawa bandeko bazali kolela bazoyeba te basala na ye nini mama ya 88 ans mama biologique aboti bango ye moko aliaki lisusu grande sœur pona nini grande sœur asungaka grande sœur akabaka ye lokola linga kufa na ye malamu grande sœur akende liboso comme ça ba utika na sima batikala kunyokama bandeko esali passe vraiment esali mawa na pesi merci mingi na ndeko na ngai Roland Diatusila na kati ya Pointe Noire ndeko na ngai Roland Diatusila na kati ya Pointe Noire vraiment merci beaucoup merci bandeko ya Pointe Noire nyonso ya bino yango wana pourquoi pas ndeko na ngai Kikas Pro TV na kati ya Canada merci beaucoup ndeko na ngai Kikas Pro TV bandeko ya Canada ya bino nyonso yango wana na bosani te bakulutu na ngai awa na kati ya Irlande na Blanchardstown na Cordof nazana bakulutu na ngai bazawa na vedi bao bazoko soutenir petite sœur na bango nazana kulutu na ngai Jacqueline Baku merci beaucoup kulutu na ngai Paulina Matondo mwasi ya papa Romain na kati ya Cordof kulutu na ngai mama Janine mama na Lorette na kati ya Cordof kulutu na ngai tangu mususu na benga kaye kulutu tangu mususu na benga kaye mama parce que yepe azana mwana na kombo ya Lorette mwana na kombo ya Lola donc nakendela nango bongo mususu kulutu mususu mama na Ndoi mama na Lorette kulutu na ngai mama Janine vraiment merci beaucoup bozala na ko soutenir ngai toujours petite sœur na bino ko sala ngai bien makasi tozali ko sukisa na ba anniversaire ezana ba ndeko na biso ba uti ko fete ba anniversaire na bango eleki mais ngai Lola no bi na ya kolandela ngwa na Lola Masolo TV tozali na mwana na biso Isaac Nlongo Mabeti tozali na ya Shalom uti ko kisa 10 ya Shalom morokweda ya Shalom tozali na mwana na biso Merve Mambo azali mwana ya papa Mambo donc bango mama na mwana ba fêter anniversaire mukolo moko mama Angela mingi babenga ke mama Pichu azali mwasi ya papa na biso Mambo de Dublin donc mama Angela na mwana na biso Merve bango mukolo moko pe ya anniversaire tozali lisusu na papa na biso papa Longi Nzau Kumbi na kati ya Atai donc bango nde bazoko fêter ba anniversaire na bango donc bango na bango mikolo oyo joyeux anniversaire na bino happy birthday mbutukulu ya mbote mbotama elamu na bino nyonso tozali na ya Isaac Longo Mabeti ya Shalom Morokweda tozana ya Merve Mambo mama Angela mama Pichu tozali na prédicateur Nzau Kumbi na kati ya Atai joyeux anniversaire na bino nyonso ya wenjamba zwa lokumu na ndenga bagiseli bino une année de plus mingi badate na bango anniversaire bakomi yango te kasi bino na bolingo na yawa komisi bino vraiment ezali matondi ezali esengo ezali lokumu na yawe na oya sali happy birthday na bino parabéns bravo c'est na bandeko nyonso baye babotama na mukolo lelo oyo joyeux anniversaire na bino bisika nyonso ezwami bino partout dans le monde entier bolandaka ngai partout joyeux anniversaire soko botami mukolo lelo papa ozotala ngai mama yaya happy birthday na bino nyonso bozwi ta na bino ya kolanda ngai ya koyoka ngai petite sœur na bino mungongo ya Irlande ya Lola na pesi bino merci mingi bo continuer kozala toujours branché ba remarque ba conseil ngai nde nazali na mposa nango ya wenjamba batela pesa makasi wana tokuta na bino lisolo ezali koya à suivre. Faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada,
Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est M. Gabriel. C'est de la part des grosses agences. Nous venons de recevoir votre rapport et on a besoin de vous coordonner pour faire la livraison. Ok. Merci et bonjour. Oui, mais problème. Non, problème te papa. Biso to zaba pia cross agence. Biso nde muto wuti ko benga bino. Benga kasi ko pas même 5 minutes sur avion Tony. Non, non. Cross agence, c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross agence et écoutez la yo mongo na yo. Papa, okoki ko signer. Na ko signer. Eh, faut na la tilamba. Grosse Agence. Avec Grosse Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Grosse agence, c'est la rapidité. Avec Grosse Agence, pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Grosse Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada, +1 514 557 31 51. Pour les Brésil, +55 219 798 242 25. Pour l'Europe entier, +35 38 764 31 520. Pour l'Angola, +244 94 956 495. Pour le Congo Kinshasa, +243 82 22 72 848.